na problème vraiment ils ont dérangé ngai yango c'est parce que na ye awa bandeko na ngai oyo bazolanda ngai bameka mpe kolukila ngai solution naza na pire ser na ngai moko na quartier ezalaka na ye ser wana azalaka souvent mingi soko aye po asalaka mingi bavoyage na ye soko aye lakini alukaka mingi ngai eza ser wana souvent akabelanga mingi bambongo azalaka soko auti voyage aye akopesa ngai bitabe nakende kobwaka na baveni oyo ezalaka croisé nga mpe na comprendre sens nango te nde nakopoze question ngai se opesaka ngai souvent soki outi voyage oyebi tabe nakende kobwakela yo nayebaka sens nango te ezalaka mpona nini voilà c'est ayo koexplike ngai yo non napesaka wana na ndenge mabe te vike ngai nazala na baaffaire na ngai nasimbaka mwa mbongo ezaki bato bazalaka bitema likunya bajalousie mpona kokosala ngai mabe so bangi bameka ngai nde banakosieta na bitabe wana apropose ngai ayebisi nga ke nde naza boye petite nanga naokende voyage moko naoke Chine mais na retour nanga toza na fete moko ya lisanga ya babiso bafemme d'affaires nde ezalaka entre bango mais vu ke nalinga ko makasi oza petit nanga ya confiance soki na ye na olinga fete wana tozala na yo teleka ser tozalaka na ye do bien vraiment ya bien bon naseptaki bon ça va na retour na yo nakozela yo tokende fete donc bongami mpe okende fete na bongamaki mpe asalelanga surprise ye moko ayilinga babiloko barobe babiloko ya bafeti babongisinga suki ye moko mpo ye moko ande kosala nde ngai mpo nazala ya grande surprise na ye koma na fete yango maître ador na fete yango nde nakomaki ntango nakoti mebisinga moko nakosentaki mabe bacharge de poule ete nasentakaka ke eloko mwa mabe ezalaki mais eloko moko ekobaki ntango nakoti na fete donc bango nyonso balataki ndenge moko mais basuki na bango barobe na bango bazalaki ndenge moko donc ngaka nayaki différente na fete wana naye comprendre ete nde navandaki bongo nazwi pongi vraiment ya makasi na pongi wana nazwi naolota nde si vision naomona nakomi na kati ya cimetière parce que cimetière yango batombo yango ezalaki nyonso batombo moko ya sika c'est comme si basali yango sika mpe likolo ya tombo nayemona pixer nanga likolo ya tombo moko ntango nagangi nasutuka na ndoto yango naye komona mpe pixer nanga liboso nanga kaka nde namonaki na cimetière natuni nga pixer mais nakompa ete vision nazwi ndoto naloti ezaka ndenge namoni yo boye nakompa ete nini ezoleka abi nanga ote nabengaki po ke nafongola yo miso abi nango te nde omona ngai na voyageaka nakenda bachine nasala baaffaire na ngai yango nalingi mpe nakota na baaffaire na ngai mais ezalaki miso koyelo nosimba te yango namaki yo na réunion na biso ya bafille po ke toinisie yo mpe okoma membre na biso apres nayemona biso mpe mama moko akobima c'est comme si reine ya lisanga wana ntango abimi alaki na elamba ya rouge azipaki na elongi bati koyemba tobinela ye ntango ayolongola fula tomoni elongi na ye abengi ngai nde mamango anzoyebisanga abi bon osepela na bomengo oza nango nabimi na osepela à travers la grande sœur petite sœur nanga oyo nde nakomi oyo nakomi abi bon biso mpe topesi yo changer vie na yo tibita na besoin ya sacrifice na biso mpona mosala tosali mpona yo sacrifice wana opesa biso papa na yo na mama na yo en tout cas ntango bayebisinga bongo epesinga kobanga na bandi kobanga C'est un honneur de vous présenter ces grands magazines, chers amis téléspectateurs. Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. C'est votre magazine Vérité et Réalité. Bossolo P. Lolenge Yakobika, certainement dans vos maisons, dans des métros, partout, vous avez l'habitude
de nous suivre. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il fait le four et le moulin. Jordan Panzou, notre chef. Clin d'œil à Sarive Mbala. Parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible au cri de détresse, vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et nous allons nous retrouver tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga baparent baza te vi na nga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to anango posa. 1 euro no to anango posa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. To ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. Les différents produits sont disponibles ici chez nous. Vous en avez besoin, eh bien, contactez-nous et vous serez servi, surtout sans problème. Alors, nous allons prendre la pub qui va vous donner avec beaucoup plus de détails. Et on se retrouve juste après. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant so ba produire en soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On ça va défaite, va pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O melango. Ça 2 jours ata bateli loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata ezana kati et longolango. Alendele mikolo somme. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na anti-poison oyo pe anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato ba komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté. Bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Merci Nabande retour aux Olandabisho sur Vérité et Réalité. Eza Essengo. Il y a partager tant Oyona Bino et surtout Vérité et Réalité qui vous offre des histoires incarnées bien sûr, avec beaucoup plus d'émotions, beaucoup de vérité, beaucoup de réalité pour y permettre biso tozali kolanda ngo to tirer leçon nakati ya makambo oyo bandeko bakutani nango nakati ya makambo oyo bandeko ba traverser lokola problème mais biso oyo tozolanda to biso oyo tozali pe
espérer un jour que les Canadiens domaine tout vous allez kokuta na bateau vous allez proposer ce makamsusu avant de faire quoi que ce soit. Prenons le temps de réfléchir. Prenons le temps ya koluka koyeba pourquoi. Prenons le temps ya komituna pona nini kakanga. Prenons le temps ya koloba aponinga pona nini. Prenons le temps ya koyeba que oyo nazo sala lelo est-ce que lobby ozelanga malamu to ekoki ko détruire nga lobby. Je pense que Zali et Sengo comme notre Sabino tout à l'heure nazanga moti nazana ne commenci oyo aye ko visiter biso lelo na plateau ya vérité et réalité. Maman bonjour. Bonjour papa. Santé boni maman. Ça va un peu. OK. Toyebi ke li kezali makambo eleka nango malamu lisusu koleka. Alors, kombo ezali nani? Kombo na ngai Mama Dorciana. OK, Mama Dorciana pour la première fois sur vérité et réalité. Lelo tozala na esengo koyamba parce que oloba ki ozali na besoin ya kosola na biso, o partager na biso eloko ezali ko déranger yo, eloko oyo ozoyeba te ko bandela wapi, okosuka wapi. Alors bandeko bazolanda biso bakoki kosunga biso pe ko orienter biso. Mama Dorciana nini oyo ozo kutani nango to nini ozali ko déranger yo. Merci pour la parole. Naza la parole mon vraiment ils ont dérangé ngai. Yango c'est parce que na ye awa bandeko na ngai o bazolanda ngai ba mekempe ko lukila ngai solution. Naza na pixel na nga moko na quartier de Zakanaye pixel to zakane tellement bien. Mais eloko ezo déranger ngai pe o eseli ki na koma na émission oyo. Eza ser wana souvent akabelanga mingi ba mbongo viki pe kaka ndo les années ki isunya malungu ezalaka te bomeka mpe ko sunga ngai. Mais lo moko oyo ende ko déranger ngai ser wana azaka souvent mingi soko aye pour asaka mingi ba voyage na ye. Soko aye lakini alukara mingi ngai. Mais soka ye apesa ngai soka ye mona oyila ngai biloko akabelanga mbongo. Do yo na bozana bino bozana famille te. Non, tous les familles te juste ka quartier moko mais sera sepelaka na yo po sepelaka na ser. Na sepelaka na ye po asunga vraiment. Na so mona sens ya mabete. Azara soka oti voyage ye apesa ngai bitabe na ke ko boka na ba veni o ezalaka croiser. Rappel na comprendre sens na oti. Donc ser ceux qui a eu voyage aye a olukone baluka kaka petite sœur beaucoup tani apesio bitabe alobi bitabe ke no bois kilanga on a ba venu za croiser donc yo okende otali ya venu za croiser ozui bitabe wana au bois ki wana. OK, to continue. Allez après à côté voyage na ye tant on ta voyage voyage deuxième tour ayi langa bilo comme d'habitude apesa ngana mbongo donc apesa nga subitabe ke ndoko bois kilanga ina ba rond-point bisika mo eza circulation ebele. Bien qu'on poser question et c'est au peste ngai souvent ce qu'on dit voyage oye bitabe ke ko bois kila yo mais baka sens na moté ezalaka pona nini. Voilà c'est on a expliquer ngai non na pesa ko na ndenga mabete viki nga na zana ba faire na nga na simba mwa mbongo c'est que bateau bazaka habiter malikunya ba jalousie pona ko kosanga mabe tu ba meka ngai nde wana ko stieta na bitabe wana. Donc après la trouva qui en normal. Mais bika c'est peut-être assez protéger pour na ndenge asimba mwa mbongo na ye. En tout cas on est kolinga ye na kiso ko voyage ye na biki c'est so ye en tout cas on se respecte ta kana ba fitu za nango so kwa ye mwa biloko mwa mbongo on est vraiment ko sunga ngai. Bon et comment qui donc petit so kwa ye akobenga ngai ba surprise et on koma na moment moko a uti voyage da utaka aye a proposer ngai ke to ki des fêtes na bango ya ba jeune. Maintenant surtout sur mon nom qui a fait comment na fête. RCR appelle Sakayo bitabe. Alors oui que no bois qui langa na rond-point. Ici au circulation za la ramakasi. Aibi ceux que no bois qui langa na ba avenue où ils a croisé. Que no bois qui langa na poubelle par exemple. Et l'eau déjà une fois au Sali. 2 fois au Sali, 3 fois au Sali. Combien on met ça non? Au tourna qui question. Oui. Que mais c'est pourquoi au tinanga que bois bitabe
il a expliqué à l'obité ils a peut-être ils a pour éviter si on dit bateau dans business bateau ba ka komeka msusu pour aya asimba bilo nanga to aiba mbongo na ndenge ya mulili alors ba kosieta na yo moko koka ko sosola te ba ke oyo ndenge nini nzambe mutabatelaka ndenge nini pena muta ko bwaka bitabe po bitabe toliaka mo yo moko esprit ne zongi la kyote quand même ko mito na question na bon première fois tant on pesa kanga bitabe na bwa kaka na trouver na mu normal na ba penser que peut-être que ça ma bitu ya malamu aye pesa nga deuxième fois tena ya ko poser question na bwa bitabango isalaka nini apo ko bwa bitabe ndeko ko expliquer nga ke non bitabe wana ndo bwa ka bongo za protection na ngai po batu ba meka ngai ba sente na poso ya bitabe wana bon na mayele na ngana masuka ka tuka na suka ki vraiment wana okay fiki pe bandaki ko sunga ngai ngano yaki souvent mingi ndeko wela mbongo mais biki soka ye fika expliquer que ça ka protection na ye soka ye na pesa nga ba 100 ba 200 et sunga ngana ndaku moi bana minerval en tout cas et na ne ko penser que tout est là qui est de loin là qui vraiment limité à ko ko ye ba pourquoi fiki expliquer nga protection na ye fika za na mbongo avoir jaki na ba Chine ba Dubai bon fiki ba se ba simba ba mbongo na bango peut-être bazara mingi ba tentation mi mekano kende na wana sens ya mabete ke na oyo komi na minute ekomi ezaki un peu flou na yebaki vraiment eloko te. Ok, donc confiance quand même c'est normal surtout sur linga mutu pour canisser mabe ezala peu moins compliqué de sera commis donc habitude na bino bo continuer na bino yo pe au moins au tikala ti oboka pe bitabe bando boka bitabe bando yo kata ko niti eloko mabete au monde on peut m'abêter au kolota m'abêter rien non lando mona mabete ndo lota bete zé ka so na pesi na bitabe expliquant que bon on sika boy donc na boaki tant on regarde na faka belanga mbongo moi $200 $300 on est bika fike sera simba mbongo na ye au sunga ngai ebe kana ba façon wana. OK c'est quoi vous continuez à vivre bon vous continuez après et après et à proposer un y a bisinga kende na boye petite na okende voyage moko na ok Chine mais le retour na toza na fête moko ya lisanga ya ba biso ba femme d'affaires non des à la entre bango mais vu que na linga ko makasi toza petit na ya confiance soki na ye na linga fête wana tozala na yo tel cas certes tozala na do bien vraiment bien bon na c'était qui bon ça va na retour na yo non c'est tout qui est fête et on arrive pas qui voyage n'inde ka ya ka yeli ke ba biloko da misana na ndika kisera mangai ta isingani côté fête to kende eza na pourquoi au bongama na yo zona voiture vu que na bien na chine na bifana na ye na mona ki na ko skende testa ki na signaler même famille même à petite amie na zakana ye tena kende ko kaye na ebisa ki xera na mafika ebi epe ebi pisera ka bilanga ba mbongo ma personne avec la pesinga se voir ye mo mikie na ki clair na yeke akabidi nga invité ngai na fête na bango na soirée na bango ya ba femme d'affaires fiki mpena pe biki sera na sunga ka emi amona na ka vite apesa ngai ndila na kidi et après na kine puis même na ndako pa na biso na fone si maman ba grand frère ba yebi ki soka ye to soka ye asunga biso makasi ben si ba grand frère maman te to ki fête mon na pourquoi na grande pisser na ngai oyo su eda ngai wana donc ba yebi ki yebi soka ye asunga biso ba koli en tout cas mutu atelemelenga te bon tu vas ki d'accord na ngai de pourquoi pe koki aye na voiture na ye ne ko zwa ngai to ki de fête donc bongami pe okende fête na bongama ki te sala nga surprise ye moko ayilinga ba bloko ba robe ba bloko ya ba fête bongisinga suki ye moko po ye moko ande ko sala ngai pona zala sita wa ye pe aminga na salon na ye ba bongisinga ba se maquiller ngai de to ki da ki fête na bango ya ba fête donc il y a grande surprise na ko na fête mo me ka do na fête on dit na komaki ton na koti même singa moko na ko sentaki mabe ba charge de poule était dans cette era qui est le moins mabe ezalaki ezaki na ndenge omonaki bato baza balati kitoko te bazaki nini omonaki neti on dirait salaki que au ka charge de poule au bi sentir que oza susu na ndenge yo zalaka te donc pourtant on a vraiment on a kota qui kaka na fête c'était déjà mabe na
nzoto donc présence dans l'esprit esprit na ngai donc esepelaki te mais viki nayaki na confiance ya pire sere na ngai wana donc moi kobanga vraiment ezalaki vraiment vatembeke ye akosala nga mabe te mais eloko moi ekoba ntango nakoti na fete donc bango nyonso balataki ndenge moko mais basuki na bango barobe na bango donc bazalaki ndenge moko donc ngaka nayaki différente na fete wana donc yo bimi mpena mopaya na fete nayi vraiment mopaya nayi mpena nga moko mais ntango nakomi abandi opositanga mpo bacollègue na ye moni petite nanga beta mini solo bomoni moi gentil moko oseka moko donc moko banga mpona sete azalaki ye mabe nde bapesi nga place bavandi batuni baservant bayotuna ngai komela nini bazoservir nga ntango afiki fete na bango makambo na bango nganaki un peu limité bazobina bwasala bambiance na bango nganaki ovanda bon naye comprendre te nde navandaki bongo nazwi pongi vraiment ya makasi na pongi wana nazwi naolota nesi vision naomona nakomi na kati ya cimetière parceque cimetière yango batombo yango ozalaki nyonso batombo yango ya sika c'est comme si basali yango sika te likolo ya tombo nayemona pixere na nga likolo ya tombo moko ntango nagangi nasutuka na ndoto yango naye komona mpe pixere na nga liboso na nga kaka nde namonaki na cimetière likolo ya tombo na ndoto na nga en tout cas epesaki nga kobanga donc baninga na fete bazokontinue kobina ye atelemelo liboso oui baninga na ye bazaka nde balataki barobe soki na bango ya ndenge moko bango tu marke moko mais dès que ye namonaki ye différente na cimetière ndenge omonelaki ye na cimetière eza ndenge mpe aza na ndenge mpe namoneli ye su liboso na ngai na fete ntango osalinga namoni bongo osalinga vraiment kobanga tuka nabangaki natuninga pise mais nakoki ete vision nazwi ndoto naloti ezaka ndenge na moni yo boye nakokomprendre te nini ezoleka abinanga o te nabengaki nabezaki yo po ke nafongola yo miso nayoki bongo afongola miso otuni ete miso na nga nazomona deja efongola miso nde ntango ayebisi nga afongolanga miso ekamwisika nga bikoma miso na nga naomona deja claire naomona biso nde bozali sikofongola miso ya ndenge nini o te miso nafongola yo eza miso moko ya ndenge oyo omona miso nafongola yo ezaki wanda komona makambo moko ya mosusu ya bien tuka epesaki nga kobanga kolenga nayebisi ser nakoka su te nana besoin nazonga ndako abinango te makambo oyo omoni maozonga ndako eza te soki olingi ndako okebeti lisolo ebango vi na yo ekosuka soki kokufa to obela liboma en tout cas ntango ayebisaki nga bongo epesaki nga kobanga nakomaki vraiment isolé nde naye kotuna ye kofongola nga miso yango na sens nini ça va naza d'accord nango naza prête kofongola nga miso eza na façon nini na sens nini na meke mpe kocomprendre abinango te nde omona nga na voyageaka nakenda bachine nasala bafere na ngai yango nalingi mpe nakotisa na bafere na ngai me nde ozalaki miso polele bongo osimba te yango namaki yo na réunion na biso ya bafille pour ke toinisie yo mpe okoma membre na biso naye kotuna ye kokoma membre ya bino mpona miso na moya dabo wana feti bozobina me peut-être nde bino boza différente ndenge naza na bino neti mopaya nakoma lokwa ya bino nakoma kote lokwa ya bino okoma o te eza na ndenge wana te eza ke okoma membre na biso ya lisanga ntango abetelenga lisolo lisanga lofiki namonaki daa mabe moyanaki esumu bakestion ebele ezalaki te oyo ezalaki important naki na besoin nabima na seke na bango wana donc na disfeti na bango ya envie nde navanda ye kimia nande koyoka ye ozobetelanga masolo na ye keye baza na seke mo oza ya bafille seke wana ezaki soki okoti yango na okoma na pesi kaka belanga ba $200 nga mona okoma na ba niveau wana okoma na vie ya likolo ya okabilanga su mbongo te na okuta na bato moya ya bien na relation na ngai famille na nga ekobonga ntuka nazalaki na choix te nandimaki proposition wana ntango nandimi mpe sili ekomi mpe baréunion na bango naokende mpe ndezalaka baréunion ntuka nakomi vraiment na mbongo nakomi na mbongo so barelation ovandaka boye totili yo mbongo na banque totili yo mbongo na compte na yo totili yo famille na nga vraiment ekolongaki akomesana nde ezalaka malembe okenda baréunion
vie n'a pas changé qui en tout cas même famille n'a même na ban même na quartier na comme vraiment différente na quartier et dit qu'il y a ça na ngo lisanga ya mabete mais chose grave et comment notamment tout que voyage na ye le retour na bisto de zongi ote et l'autre là na siècle na siège na biso to là nanda et bisina bon na bia là na soirée on a festival autre kenda bozara na soirée ote to kende écoute sona mutu moko okutana na ye kompe na ndaku na bongami esa ndaku te na boye na za réunion moko na oyati kompe na mutu ke petit pe kota na réunion donc on y a na temple de bango tout ba ataki ba robe ya rouge na ba bonnet ya noir na pe fika na kisanga na bango pe ataki même mon na bango après na imona sepi maman moko akobima c'est comme si reine ya lisanga wana tango abimi alaki na elamba ya rouge azipaki na elongi bati koyemba toyinela ye tamo elongola fula tomoni elongi na ye abengi ngai nde mama ngo anzo oyebisanga abi bon osepela na bomengo oza nango nabimi na osepela à travers la grande sœur na petite sœur nanga oyo nde nakomi oyo nakomi abi bon biso mpe topesi yo tochange vie na yo ti bitala na besoin ya sacrifice na biso mpona mosala tosali mpona yo ntango lobi nanga bongo en tout cas nabangaki na sentir mabe natuni ye nabengaki kutu nabenga ye reine mère nayebisi reine mère ya sacrifice yango eza nini o biso topesi yo bozwi topesi yo mituka tofungoli yo barelation biso toza na besoin ya sacrifice wana opesa biso papa na yo na mama na yo en tout cas ntango bayebisinga bongo epesinga kobanga na bandi kobanga wana bon sikoyo soki napesi papa na mama na ngai sikoyo mbongo yango oyo opesi ngai mituka yango banani bakorenie nango soki oza na mbongo oza mpe na droit ya kozwa kosala famille mosusu ata koadopte famille mpo oza na mbongo nazalaki na choix te nazalaki na lisanga na bango na miniti wana nazalaki na choix te nasalisa mbanga bisava opesa ngai temps nakende na réfléchir comme ça nakoki opesa bino réponse mama nayebisi ngai pas question ya kopesa ota topesi yo 2 semaines après 2 semaines oyo na biso sacrifice na biso nde nandimaki ntango nandimi tobimi réunion mpe sili tobimi na grande pixer nango toketi na mwa terrasse moko wana nde na bandi kopose pixer na baquestion parce yo memaki nga ntango ekoti nga esanga na bino esenga ezaka kekufungola nga miso mpona mpona barelation mais ndenge nini ekomi ya basacrifice abi na ngai yo kasi ntinda bandaki kotinda yo obwakela ngai babitabi wana parce que oyebaki utilité nango te nga binonga natunaka yo deuxième fois banganiki ezalaki protection na yo obenganga te ezalaki basacrifice na yo te soki bandi koraisonne ntango onoki ebwaka babitabi wana oloyoka baaccident bato kokufa soki natini bwa bitabi baveni eza croise bafille oyo baza na bazemi baoperde bazemi yango wana nde basacrifice na ngai parce que oyo yo mpe fo luka sacrifice tofike basengi yo papa na mama fo opesa sacrifice ya papa na mama en tout cas nazangaki maloba nakomaki lokola mutu mo boye donc molimo ngai esusi pesi waye ekomi séparé na corps nazalaki vraiment étonné ayebisi ngai topesi yo 2 semaines oya na sacrifice na yo nazongi na ndako na bantu komituna ngai na yabi nzambe sikoyo soki napesi papa na ngai na mama na ngai sikoyo bongo bomengo yango ngai nayebaki ke ezalaki na niveau ya sacrifice oyo te nakosala nini mpona bima na makambo oyo mpe daa na koti nazwi biloko na bango bapesi ngai bambongo nakomi na bakonti na banki nakosala nini nakomaki kolela nazangaki espoir ale ntango bango bavoyage bakei voyage na bango
retour na bango nde baotanga bakoya nde nga kopesa sacrifice na ngai. Donc nazangi makasi naye kotala émission ya mama Likazo ndenge alobaki na émission nde namonaki nga abi te makambo na kobomba ngo nga moko te nakende na émission wana nameka kopesa badoléance na ngai bato bapesa ngai na ide nasala nini nayebisa bamama nakende na église nasala ni mpona besoin te ya koperdre baparent na ngai na besoin mpe kosimba makila na boko na ngai te yango nayaki epa na bino peut-être na bato bazolanda ngai bapesa ngai ide nasala nini. C'est vraiment triste. Le monde va très mal. Je pense que Tolandi de Konabiso, maman Nabiso Dorsiana et tu peux expliquer la réalité à Koutani Nango Bibisika Oyo Azali. Je pense qu'on va continuer partie Moussoussou, ça sera bien sûr avec un homme de Dieu que nous allons inviter. Nous nous posons cette question et nous voulons attendre vos réponses. Naïté mouton encore orienté, mais Bino beaucoup orienté. Vous avez les numéros qui est affiché. Vous pouvez le faire à la barre de commentaires ou carrément à travers les appels. Parce qu'on va revenir pour Natina, Nako orienté, des Konabiso et avec un serviteur de Dieu qui sera là avec nous sur ce plateau. Ça c'est la question. Mes questions sont dans Bino. Depuis qu'ils ont fait l'ensemble Bakoya pour aller Banako orienté. De Banako Songan de Konabiso, Dorsiana, puis Togoyeba. Comment est-ce qu'il faut vivre enfin qui allons analyser parce que déjà il a servir ba PC déjà mis solo ba aider position na ya vie déjà ça va bango ba na besoin en retour bazwa paix ba gagner et en retour bazwa nani tata maman na ba difficulté papa na ba difficulté batikala jamais quoi abandonner bana babunda ils ont fait du n'importe quoi pour ba kolisa bana. Est-ce que les parents et sengé les autres sur pas bana? Ils allaient question tout allez kotouna. Les lots, je pense que va être plus cher na biso bangonde mingi na kati ya situation oyo basenga ka bango. Parce que le diable n'a pas besoin azo makila ya mutu mo azazo baté. Azana besoin mutu oyo azana alliance na yo opi o ayebike oyo aza étoile. Batouana ne diable azana bango besoin. Je pense que nous allons revenir prochainement et nous attendons vos réponses, votre orientation. Merci Maman Dorsiana to Koutana prochainement parce qu'il y a une orientation spirituelle au Seigneur Mbappé Sayou. Bandegotou Boulandi biso sur vérité réalité. Merci beaucoup Nabino Nyonsotou. Nous allons nous retrouver prochainement la deuxième numéro parce que nous avons besoin de la vie de notre sœur et Sengeli azala toujours na ba condition ya malam azala malamu afin que lobby na épée ezala malamu lususu koleka. Merci beaucoup. Merci à Sariv Mala, merci à Jordan Panzou. Alors nous passons rapidement, nous allons reprendre cette page, plein des spéciales à l'apôtre Léonard fils Luemba. Donc homme de Dieu, l'apôtre Léonard fils Luemba. Celui qui a toujours suivi vérité réalité depuis Namibie. En tout cas, nous vous saluons, nous vous souhaitons tout le bonheur et nous passons également, nous souhaitons un heureux anniversaire à Christonvi Novu de la part de Jordan Panzou. Alors heureux anniversaire, happy birthday, enjoy a day with the Lord, God bless you. Donc nous te souhaitons tout le bonheur du monde, Christonvi Novu de la part de Jordan Panzou. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui, c'en est fini. On se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est à ma bé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge ma bété sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala pourtant zo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga Alain Dele ye mutu
ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko déjà au bien bémoroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur bodingo mela boyawa bobenga penda alendele na numéro na ye po bobenga po bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela ngo ça 2 jours ata bateli loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme nabité mindele yango bapesi biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te atoza problème na mutu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotiana bana bébé bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.